Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Tosolo la Pembe avec votre humble serviteur Noko Lianzi Molobeli Abamama, la voix des sans-voix, défenseur des femmes, Mungongo Yaba Oyobazanga Mungongo, porte-parole des femmes, Bakiselanga, journaliste international certifié par Bas Français, par Bali Falansa. Merci beaucoup, je vois que vous êtes nombreux et nombreuses et vous allez entrer nous regarder. Voilà, je vous invite à partager, liker, commenter cette vidéo vraiment massivement. Voilà, aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Je vais vous dire, je ne suis pas seul. Je suis accompagné avec le dégât Ken Piana à côté droite et Pacho RFI, Mwana Mouteketa à côté gauche. Vous allez comprendre, nous allons parler sur actualité musicale et nous allons décortiquer et nous parlerons la vérité, rien que la vérité. Restez connectés, branchés. Je crois que Brosa l'a décidé quoi. Merci. Nabatonyo Soyo, Balinga Kangai, Molobele Mama, défenseur des femmes. Noko Lianzi, merci na Madame Higuette. Merci na restaurant La Médor chez Mama Loboko Obozo Landabiso. Merci na femme congolaise nyoso. Wana ya koebisa bino bobonga mapote na kotisa ba invité na ngai. Na kobanda na gauche na ngai kotoyo Pacho RFI. Pacho RFI, bonjour. Bonjour Papa Lianzi, bonjour na Batouba Labiso, na profité na pesa merci na Michel Bolombe Mpoto, merci na Nicodème Zola, l'homme le plus suspect dans l'ombre na pesa Mbotebele, et merci à Joe Alex, Makengo Bouens, na pesa Mbotebele, et je salue Pati Wakoto, Mbote na Yema Ebele, et na Serouti, na pesa Mbotebele. Mbodo, donc Malobi wana Espoir Bananjili. Là, ça n'a pas été Mbotebele, Patrick Mpete, Biran de Presse des Amounda, il chapeaute quoi. Voilà. Voilà. Biran de Presse des Amounda, il chapeaute à côté droite Nanga. Je suis avec Ken Piana Makizembe. Ken Piana Makizembe, Fimbu na Fimbu. Bonjour. Ouais, bonjour Papa Lianzi, bonjour Pacho Refi. En tout cas, et ça l'inga plaisir. Non, tu as l'émission Papa Lianzi. Il faut vraiment boepe kokenda kanabiso na ba biloko wana te parce que mutunyo sote za ba opinion na ye wa kopesa. Ouais. Moni Pacho za ndeko nanga, aza frère nanga, to bandi na ye pena. Non, to bandi pena musala ngonzela moko, to yebi ba pasi ya musala o ndenge to bandaki. Toyoka pasi ya musala o tobeta ba makolo de ville emso antenne abo sisi miso avieza que ba 2 heures du matin emso bo tracer pena makolo ti kitambo bandal. Donc aza camarade oyo to fandi na etro to faisait ba mbetu moko to lali ba place moko. Très bien. Donc to sala makambo ebele, pourquoi pas na na plaisir to kutani sur na poto parce que depuis pas tu as poto na to kutana te lelo eza occasion to kutani en tout cas et ça na plaisir. Et salut au plaisir pardon, nous profitons déjà ya ko kotana bino mibale na débat au to sala lelo to vraiment na débat. Tout ça na débat. On a débat mais ndeko na ngai Papa Lianzi avec beaucoup de respect, excusez-moi ndenge na couper ma parole. Moni ba biso to bandi pena ba émission na biso to sala ba émission. Biso ba musicien batikala ko monela biso boete. Na insista pena na liboso ya ndako ya Kofi, Pacho Refi wa fandi awa. Pacho azogangela Kofi na misu na nga liboso ya ndako na Montfleury. Très bien. Place Kofi azana ba garde corps. Kofi asalaka bilo mo boeneti ya kobungela Pacho na émission ma leka na gaga. To memani na Pacho to keti liboso atako ya Kofi. Pacho tomboki. Lelo eloko ezolekelanga bato ba mibenga ka soi disant ba journaliste ya minene. Kofi asangisi 4 noms ya minene, Laura Tendance, Papa Mupasola, Marc Etabu, Andi soki andi Londole. Kofi asakana na batu ya bongo, pe na plateau na bango en plus. Na plateau. Kofi a community yende journaliste bango neti ba invité. Ah, ya babiloko bozalaka pena na poto.
bozalaka na poto mboka ya mibeko musicien uti Kinshasa ye kosakana na bino tozolinga tokoma wana mwana muteketa Pacho RFI concert lelo ya Koffi Olomide est-ce que ndenge ozomona ngo plein salami déjà est-ce que plein zo salama est-ce que ndenge ozomona déjà est-ce que déjà ba billet tekamaki ou etekamaki te nazana yo le même temps naza pe na ken piana mbalamo parce que ça débat to solo lango concert ya Koffi est-ce que plein zali billet tekamaki ou billet tekamaki te Koffi aza légende oyo azali formateur ya Sala Fali Fali abeta na New City azalaka na fanatique te abeti na kibinda ko azali na fanatique te très bien aye na tala temps de fin ve Mozino Shibida Imani Fali azali négligé mais biso tozalaka na Fali na pasi mais elle te préparer banzembo ya poto pesa Koffi Jojo azana kisasa Koffi nga lokama Koffi lelo a récompensé Fali pour me mettre dans un concert un petit album et ça la succès fallait somba parler somba mituka na kombo ya Koffi ça la featuring ou bien effervescent mais na mona Fali les gars la TV lui que bateau ba yebi bien za Zakari yebi Fali Zakari na kao ayi Fali te mdo Fali ngai nga la Fali na Fali na passe Fali na musique par la son ma kelele na venir le bouzi na C place Chalim Parando mais la diamba assez Gigo la mission nga mais est-ce que Koffi a qui billet Koffi a teki billet atamna teka billet pour ken pe na ba ino Koffi nga za na billet to teka mate Koffi benzi abenga nga la téléphone to sola nga Koffi to za nga yo Koffi nga pesa nga mbongo nga na zo mbongo na yo te pesa mbongo wala pa ya papa lianza très bien apesa ki mbongo apesa kote apesa ki yo oleki bo leka ngote ngai oleki bo leka ngote c'est dim mais ngala bino aussi mbongo Koffi te pour Koffi ngala linga na mbongo te la linga ya attaque artiste congolais la linga na motema très bien parce que Koffi il faut y barango elle a pas il faut y barabiso nga beta hippodrome la hippodrome marketing ezali salité mais elle concert les 6 mais bateau ayaki na bongo ça ba compétent ayina bobette ayebani te ayina nyama ayina long jam Akimi Dido Akimi ayina moko loka pedo nani so ayebani te Landry so Landry Akimi Landry japonais Landry japonais na kisasa ala lanzala kuna kisasa il fallait ba yana yepo wana za muto so bunile guerre 45 ba marque pioche ba yebi ba petit longa pegin ça ba yebi ba Jean-Fils ba yebi que non il fallait quand même yana Landry japonais awa pour biso de ngoto tche poids ngala sombele mo basket kenanga pesa mo 200 on a pesa mo 300 vous comprenez to sunga ndeko na biso o to bundila ngona era passe très bien ko faire tikiye pona ba Irlandais na orata na makambo a préférer tikira kisasa azu batona yina ba ko faire yaki ala pototi ko faire yaki anita yaki te na bongo le match pona bongo le match na bengo ba yaka dans le lot place au salam engombi voilà c'est ça ngana bamandola kitoko ba sana concert très bien bamandola kitoko la plus c'est du capital oyo na esalinga ipasi komona communauté congolaise qui motema mabe to respecter ba maman ba camerounaise ba ça ini ba sénégalais ba ça ini chaque jour ko fina manola asala bino nini mutasala vidéo na ye pareil ya mobali na ye pareil téléphone wana la snap ya bango moko ba beta bango magoda la bango na ndenge la bango magoda na ndenge la bango ya elengi azobeta magoda simanda basa magoda la bango siko téléphone wana fa snap wana ba tiango la téléphone et raté que na statut na snap ndeko mobali na ye ndeko mobali na ye o ba na mandola mwasi na ye ramoni ngo ziongo siko tinilo bata internet siko bata internet ne ba partager ngo motema mabe yango mama Congo la biso mama Congo keba na Belgique no za la Belgique wana keba na mkuso bakali bakala za mutu moko ndoki ngo faire lokaye déjà envuta bakali akobonga te po za ingrat aza ndoki aza tonto scroll aza mutu a salité no la musique nding oyo lelo que il faut comprendre que non mutu a pesi vie c'est faire. Très bien. Tokozonga wana. Tokende na côté ya Ken Piana Makizembe. Ken Piana Pacho RFI alobi que Koffi Olomide lelo a sali plein billet tekamaki. Mais par contre, je vis ma vidéo au Sali, je crois hier, tu as fait des vidéos du genre
que Koffi Olomide azokaba vide azokaba billet famille na ye tchétchéri ba camarade na ye ba kabi ba billet billet te kamité Koffi ko sala mpiaka et tout motivation ni nos alaki nango pona ko déclarer concernant ne betamité yo zolo ba déjà et ko sala mpiaka. Dis-moi s'il te plaît. Bon, merci beaucoup Papa Lianzi. Premièrement, na osenga na ndeko na biso Pacho. Soki yi biloko mususu oyo azomele simba ete il faut atika parce que kotala omoni ba biloko mususu mutoko ozwa ba cigare oyo kola no na ma via cigare te. Oyo kozwa cigare, oyo ba matière ni ba saeli ba cigare, ndela saeli cigare na ete. Oke kozwa ba cigare ozokende komela. Pacho azoela uso ba discours Koffi nde mutu a forma Fally Koffi nde mutu asala Fally soki ndenge nini mais non mutu oyo zela na expliquer talent Fally ezana nzambe mutu apesaki yango. OK. Fally abandi na ba orchestre na ye ya ba quartier ti aye quartier la te ezalaki pont ya vie na ye omoni mutu na vie po omata bénédiction et outara quelque part. Mais oh ekomi neti ngambu ya bato yo bacho cholo beloko moko ake yena Koffi basolola ka Koffi ochaki ko benga yi na ebite ko sola na Koffi ezaka ka il faut bo rappeler ra bato Fally toza na poto ngai Ken Papa Lianzi Pacho azawa na Pacho toza la conscient toko saka peuple congolais zolanda biso te. Voilà lelo Fally pour baza artiste oyo malgré utaki na maboko ya Koffi mais lelo Fally to comparer na Koffi jamais parce que lelo artiste oyo penaki soki atie libaya azoteka billet lelo na poto kolega Fally azate boza conscient biso nso to na poto to conscient akobima na ye pa Koffi mais lelo to comparer ye na Koffi te parce que Fally aza na succès lelo oyo Koffi otelema te makambo Fally azosala lelo dans carrière mobimba oyo Koffi asali na musique atikali ko sala makambo Fally asali te. Ah bon? Yaya to komi na difficulté ya compter na ba nombre de salles oyo Fally abeti libanda Congo mais a Koffi toza na facilité ya compter yango to compter Zénith to compter Olympia to compter Bercy mais Fally sikoyo babiloko wana nyonso oyo Koffi oyo to compter ya Koffi abakisa su ING Arena oto compter ya Koffi ya Fally siko asia beta nyonso na siko Fally ozwi neti na ba Zénith ya ba province ba arena ya ba province tokoma kozanga na mayele ya calculer Fally abeti 8 stade ya Afrique sikoyo pourquoi bino soki bozolobela mso Koffi oloba Koffi ateki ba billet est-ce que pas chose na ba preuve ya vente ya ba billet au Koffi ateki? Mais selon yo ndenge ozoloba ke Koffi ateki ba billet te pona yo ozomona ndenge olobaki na ba vidéo ke pia ke kosala master IG Arena kotonda te par rapport à nini déjà ozolobela est-ce que ozana ba preuve nga naza na Belgique par rapport ya ba communauté na biso to fanda na bango na moni na nga preuve ya bato basombi ba biyango te mais to moni bato mususu oyo voilà que ça soit ba billet o ba kabela bango siko boyaka na discours ke Koffi aleki Fally ba discours wana fezala ba discours ya kala yaya nga na sepeli na humiliation oyo Koffi asali ba marketable batika biso da ok ba makambu nyonso elekaka ya kala batikala ko expliquer biso ba vérité te donc toyeba Koffi suivait les guides grand prêtre ye mutafongolaka basa mais lelo suivait les guides abambani na mabele Fally akomi suivait les guides sale azobeta suivait les guides ya sale wana c'est Fally ipopa lelo soki tokobeta histoire ya sale wana ke un congolais a découvert biso ba congolais ke ING Arena ezalaka Koffi obeta pas tu refila zomona zoloba toza malili yaya mais Koffi assemblée yo côté olobi ke Koffi asali plein ba billet tekami mais ozomona te bozana moi na témoignage belé d'abord Manola Kitoko sombi di billet olingi Manola c'est retour tomo Espoir Njili asombi 20 billets ndeko na biso Berano presse Samuel chapote asombi 5 billets ndeko na biso Ani Dembo asombi 10 billets Kajou le colonne mon compte à Belgique asombi 10 billets
Oso comprendre? Thibaut Apula, Tchachombala Kashogi, ouais Mutambongo, a sommi 50 billets. Willy Moucheni Code Mboka, a sommi 50 billets. Oso comprendre? Maman oui. Maître Vander Angobo, il y a sommi 5 billets. Maman Wifa, Talaban n'a pas sommi Bibaka, quand on m'a sommi la sommi billets. Bango tout le moment, j'ai dit sponsor la sommi billets parce que c'est un événement mondial. Ken Penayena Masapo, ya PC Lengia, Bango ya Ken a levé le Ken Ayena Makamla, non, la sida parce que moi je vis dans la bourgeoisie. Attention, la photo papa. Et moi, l'autre, ils ont compté, ils ont compté, pour le PC Lengia. Non, la pesa ga Lengia. Parce que Lengia aussi, comme Lengia, c'est la Lengia. Mais cigare en opé Ken a levé au Tchadiamba na kati. Tenga melaka diamba te na melaka ne bok na melaka na cigare. Voilà. Tout le bien. Quel melaka noir. Il y a melaka noir parce que il y a ma solo bakina ko faire te kabit. Na bien elengos mama si azango. Mama si. Sindi le ke. Wala ki mama lia na kitoko. Sindi le ke. Yo ba ko sindi le ki mama lia na kitoko. OK. Abi ko lamba. Alamba ka limbondo, azolamba mosaka, azolamba biloko elengi. Biloko zo bela. Na mama lia na biloko azolamba biloko zo bela te. Biloko mama lia bela ka. Quel est-ce que d'accord na ba propos ya elengi wana. Comme la bénédiction conseil ya mama si. Mama la biso sindi le cœur et moi ba ba fiche de 6 pour la sekino ngai mama na telemi na simane mama wifu ba ye mo bondo na simana ye Aïcha Tostano ba ye aminata la sénégalaise bango to ba ye mo bondo Londres telemi ba somi billet mon progression na minute ba salon sur la carte Belgique tondi to la Belgique wat to la Belgique au moins ba salon tondi ba salon tondi be tondi te tondi ba boîte na bien malu bomboka ateka na ngona grâce à Kofi, même Karim qui était dans le restaurant d'ailleurs. Est-ce que mais il pour la bonne niveau mon pas. Kofi a mis sa carrière. Kofi ça elle et moi. Est-ce fallait ça là qui? Fallait ça qui? Tu as une famille na makele le kuna. Tu as banzala. Tu as le canne to kolia lipa. Ngeni to koluka chemise. Na ba Texas katadi to fani to zanzala. Kofi déjà la patron ata mona bakanga danger avant jagana banoko la aimer fekam nzamba yako pambola biso faut te reconnaître les gars qui ont fait qui très bien et ça leur fallu amno rêver Kofi fallait où la pas no rêver Kofi où la pas no rêver Kofi parrain il y a nini il y a exorcé les a Kofi pareil exorcé za Kofi. Pour la semaine non, pas tout besoin d'habiter. Pour comprendre le camon que Maramuke na soloba, ils ont un sentiment, ils ont un lengeye, ils ont le mot à son lingat dîner Kofi Mouto za légende. Mouto le qui tel bon que Kofi conseil na yé, tout le monde qui ça comme ça. Mais vraiment débat qui est aussi ça muninga meladi amba. Est-ce que la noix, tout le monde qui ça comme ça là yé, tout le monde Kambundi yé, tout le monde Rachel qui s'y tabaye, pas tu le vite aux alliés wa. La Kenya wana za il a toza la kata ngobo tu veux soutenir Kofi Olomide très bien les chants Kofi les chants il faut na ba la biso mama si alegi mbila belle mama si alegi mama lia na legi en tout cas nzambe pambola Kofi le lo sala plein mais pas sous la lobby mama si azana niveau kutu ya rebote pas sous la za mtu mo elongini na mona net moni ba to telema la telema pardon s'il te plaît voilà bena pardon vraiment nzambe to tala ngai elongi ona mona no mtu telema tetema na telema parce que on l'a vu yo linga Kofi te o ça intervenir pour nani et là boubou yondela le conduit protège yondela boubou le patron boubou yondela na minute na Kofi ba ko rate na mito JR Koli basa côté ya boubou yondela ba Isebola basa côté ya nani ya boubou yondela mais so Isebola na JR Koli ba keba Kofi est-ce que boubou là c'est pas super très bien ouais ça veut dire que maintenant comprendre biso lelo très bien so nga Kofi oyo sala au téléphone boliki mtola sila o Kofi fo o Kofi boneka ba Claude Malumba ba kosa couleur ba ote Kinshasa ba uniquement le concert à Kofi Basa qui toque au Hollande partout. Bah Miguel Voema, tu comprends? Bah Lissiki, bah Oriet, Bango tu vas concert à Kofi. Bah Judith Massia, bah Ndula Mopao. Bah Guilhem Ayinu,
le japonais le plus célèbre dans Paris. Madame Higuette. HB Lixerie. Madame Higuette, Lixerie de Paris. Christian Poto la Poto. Bango tu vas nous Cédric Poto. Bango tu vas Cédric la Christian. Bango tu vas nous la Rambo. Parce que Rambo a l'élection. Azana pouvoir. Fallait avoir le poto de profiter. Très bien. Fallait avoir les chances. Au quoi on ne peut pas confier. Tu peux que le Pemba n'a droit chemin. À part droit chemin, ils sont à bon niveau 6. Il a fallu. Très bien. Ken Piana, toi son appel à Moupanti na Yonan. Est-ce que tu es d'accord na ba propos tenir à Pacho RFI déjà de 1 ko lobaki yo mais la Diamba makambo ozolo bango na se akuti Diamba. Ken nazo mona be missionnaire rouge ya solo. Bon papa lianzo moni tozokola tokolisa bana ba banalité ya ba débat terre à terre. On a besoin d'un côté comme Pacho azoluka à comparer Kofi na Fali. Pacho Faye bango ke Fali ça fait 5 ans. A osomba ba nouveau modèle ya mituka. Oh Kofi akoka osomba bango lisusu te. Ah bon? Fali apesaki devant na ya Mercedes. Kofi o mibenga ka songa mbeli bachaka ebite ti le la somba bango te. Fali auto somba na ba Lamborghini. Ndako Fali atongi. Après avoir fait la tournée européenne. Ndako akofa mo fleuri et kota na ndako wana 17 fois. Wana selon yo. Selon na ndeni ndako nini ya musicien lelo tolongola na jibe mutazana ndako kitoko. Musicien nini ana ndako neti ya Fali lelo. Donc faire rigola za ndako kitoko te selon yo. Papa, pona ni bino bolingara ba comparaison faire az artiste munene même Fali a oti ko innover ndako o eza construction lelo. Parce que tout à l'heure tu viens de dire aena mutuka batu baena mutuka te mais faire pe auto ya na mutuka moko wati auto ya na mutuka moko cher wa kitina wa Congo o lobisi moki mais to boite nga yo ye azo ça la comparaison ya Kofi na Fali. Très bien. Débat muso pe soki faire ane na kati te botiki faire afa da kimati. OK. Olingi ka toko ti sa faire na marambo etali faire te pourquoi? Ya zolo banga mela Diamba. Ye a ko mi sa faire. Yo zolo ba ken no mela Diamba mais oyo ko mi sa faire. Soki ofi na mela Diamba, c'est ko ko mi sa redi ami cité ko ko mi sa ba faire te. Ah, redi ami sa mela Diamba. Ozomona siko yo ba question na yo ozoluko kotisana na kati ya ba polémique moko nga nazokiema nazolo baboye ye afandaka na Diamba pe moko boye tomonaka yango eloko ya grave po biso ba congolais tokomisa yango grave mais nga na misu ya Nzambe asala biso ya likolo nga natikala omela Diamba ta jour moko te na vie na nga mais Pacho ngai la Bible Tchelanga Bible, Pacho plusieurs fois nakuta Pacho na banganda somela babandi. Mais je omoni Babylone so batu azoganga na TV omoni pe mutu malamu oloba neti oloba makambo ya solo. Ah bon? Donc e commandé ni mutu amelaka bangi aya kofinga mutu amelaka te ke yenda amelaka. Oh Pacho aza momeli ba buro akosa buro akoma na niveau ya Pacho te akosa ka buro akosa buro mela Diamba ya bana bandal nyonso to bayebi ke parmi ba noir ya solo. Pacho aza ya véritable. Mais aza à l'aise azoloba. Pourquoi ba caméraman ba te ba zoom misu to ba moi je prends le cigare parce que moi je vis de la bourgeoisie. Il y a le gars les padres, les capitaines qui amènent le rumba congolais au bord qui amènent la Diamba. C'est là Pacho. Omoni tozana poto, moni Babylone so batu bamona yango danger za makambo ya ba Afrique ya ba Congo. Ouais. Dembe zaka net cigarette, dembe zaka net nengo mela cigare. Biso kuna na Congo nde tokomisa. Dembe za pel matiti mo o pesa ba ministère d'inspiration. Ngamona Bill Clinton family Diamba nae inspiration ezoya. Bill amela. Eza ba musicien ba s'inspirera na Babylone so ameli yeli respect. Eza kaka to comme ça Diamba na tenje. So il fait amela Diamba za lenje net yani.
injure yango eza faire cause la meline diamba mais bato mosusu bamelaka whisky donc eza injure moko te ngana olobaka Pacho il faut aluka akola aza su bebe ya mukete oyo omoni kokozanga kokola na ye ezosala héritier banda kobetaka betisaka ye na bakwe nyonso ya France lelo Pacho akola te omona te zelazada explique omona te Pacho bis balapisi ye akomata su bisi te na mboko bato ya France ada doa kotia lokolo te po badodi shungu ba soki funu oskela ki wada soida voilà cousin na ngai o comprendre ba aka flex toni aka flex na bisio siko soki Pacho akoli akomisi pena maturité ne komi ya kimukolo bato bakolapise babisi na ba traité donc ça veut dire solo yo Pacho na akola te ils ont une comparaison, pas tu as comparé. À comparer Cindy na maman Alia. Est-ce que là c'est pena muto aza mukolo? Vraiment. Muto aza mukolo. On défendre Kofi mais ozofinga maman ya bana na ye. Maman bana na ye Alia. Alia yo ozofinga Alia. Alia babota na ye bana Cindy baboti mwana te. Lelo na fingi te na lobibo ye. Ozolbe ba efo chéri de va Cindy. Moi ça métis. Na bien lengi. Maman la biso masi asa lengi. Alamba bien. Mais maman li a pas lengi. Te na mona beso na lamba. Mais pourquoi ça va se te ngati lia biloko ya lia. Ngati lia biloko ya lia. Na lepe biloko ya biloko ya maman lia, na lepe biloko ya maman si. Ya maman si zele. Obi kolamba ya bien na bolingo ezani. Kolamba ya bien na bolingo ezani. O to comparer basi mibale. Eza kolamba ya bien eza bano ozobimisa. Et pas maman lia toza ba preuve ya bana net ba Didiston, ba Del Piero, bana bazat. Siko to comparer Cindy sur quelle base? Moi si moko oyo même tabazati. Même soso asele azate. So to comparer bango sur quel critère? Bolingo o ezalaka déjà na bana na kati bakota kango te. Ya weba eloko separanga na fali to koma distance. Eloko ni yango pe na ngana koma. Zela batu ba ya kotuna nga ba question si Niki na sera na mama na biso nana. Na boya kokota ngo na lobi bango nyonso mibale babotela fali bana. En plus na bango nyonso mibale mutakabela nga mbongo azate. Na boya ka polémique ya bongo parce que bana baza na kati baza ba mama ya bana yo kendo kote biloko bongo ndenge nini fali na bana na bapota na te soki fali lelo akufi bana wana na ba mako 6 bakutana na justice bakendo wela ba bien oyo ba bien na biso tozala te lelo soki fie na biso mopa wazate Cindy ozala le perdant Ali akendo kanga ba bien nyonso tu ya ba bien nyonso tu selon yo lelo soki verambo akufi Maman si ako bénéficier ako zala le perdre parce que bana wana ba ya récupérer biloko ya papa na bango pe ba ko chasser mais pas tu refi est-ce que Koffi Olomide abala Cindy le kero abala été pour ndenge kana Koffi bisa ngaya ndaba mo fleur acha na komba Cindy ah bon a changer ngo pe na komba benga pona yeba makambo mama si ninga zawana la femme légitime ya Virambo moni Rambo za légendaire avant maman lié to ngi ba delingo basala makele Davia comme terre à terre ya osola kana pa choti ba bêtise ça veut dire que Koffi to ya mayel muto azo respecter Virambo o mon kilimo baso ndima la fois d'or c'est pas si très bien maman lié donc mona ki bino tonto le tonto mama basala ki o ngana ko kota makamna bango tetalinga ite na ninga systématique na ninga la soleil na vie ya singa pas de refuse papa avec la soleil Koffi na misto ina agaza papa ligno de la papa lianza soki pa chopena sambelaka Koffi aleka na émission migenye malobi batuna makambo attestation ya boy mundabi Koffi alobi nazalaka surpris na église ba pesa témoignage batie lettre ya Bobi Mundabi ndenga akomaki nga naza patron ya musique congolaise pacho soki pena oza conscient na yebi te jour yango sozalaka jour to compagnie Koffi Olomide na chambre ya mwasi ya Bobi Mundabi na Grand Hôtel na yebi te soki jour yango ozalaka non lettre bimaka kuna te siko Koffi akosi etant que journaliste efaki oya o démentir yango o démentir babiloko akolobaka yango wana ya toza na protocole ofana na poto kendo flatter na otise mise Ken Piana
bato bazolanda biso baza pe bana mikete. Merci na bandeko tout bozolanda biso émission oyo ya débat otoza nango lelo nako sinale bino pe pasteur Moïse yo sala la molobeli ya ba mama ouais makambo yo lingo banda koloba awa wabike Eliane bafe na basambusa mutakala na ye tokobi kuna ndenge kasi te yo lingi sala biso neti biso toza bayuma obanda oyebisa biso olingi lobela basali ya Nzambe basenga biso pardon te. Maintenant il faut il faut poser la rapé omi pesa rapé moi mais to komi kuna na ndenge ni Ken Piana kasi yo lingi ba Ken Piana respecter nga na émission na nga na diriger pesa nga place na nga ipote sala malamu Ken Piana to vanda ki awa poser question non c'est mon Ken Piana to vanda ki awa to moni ba sortie médiatique na yo à propos ya JB Piana. Est-ce que yo bosal impact na JB? Est-ce que JB Piana, papa chéri, grand prêtre ya musique ya Congo, est-ce que amema yo na balinma moko bozaka nango d'accord te pour lelo na ba vidéo na nyonso okoma ko réclamer makamoko boye na kombo ya JB Piana? Mutu oyo aza icône na musique ya mboka na biso, azo mériter pe ba respect. Yebisanga alliance na yo na JB Aranine et puis combo ya Piana oyo porta disons au porta ngona comment et pourquoi au porta kaka combo ya Piana parce que Piana eza combo na yo OK na question moko na répondre eza même question kaka mais na pesi ne explication papa Lianza premièrement il faut yebango que lelo na Congo toza na orchestre moko bouger Congo makasi wenge ana ezalaka président nango JB mais ezalaka eloko mo boye bazalaka mo ba leader batete belé mais faut ba ke kombo ya wenge ceux qui ont résisté ti lelo c'est grâce ya Ranson ba tuneti ba JB ba koma na ba kimutema mabe moko talaka mutu azora ba contrat ya roya beta awa na poto place ba fanatique ne baza ebelé donc JB c'est comme si a signé contrat na diable a dit que non jour yo même ba musicien on a poto soit recouffa soit nini yaya et ça la passe côté la JB o gérer ba responsable ya minene batu mikolo o bloquer ba vie na bango o bloquer ba vie ya Bario o bloquer ba vie ya Bajidel o bloquer yaya au moins Serge Mignon que son ami repose un peu Serge Mignon kufi na souci à poto voilà c'est l'information de même la biso. Yo kan si ata ba ministère nyonso bazaka pa JB wana bazaka pe na l'aise que leader mo botozala kana ye azofi na biso akomisa biso liboke ya Kinshasa akomisa biso ba soso ya mboka na atala ba bitu mususu obona mutu akomisa JB mais ko komisa JB lelo ozala kizengi ozala bête ozala bolole soki mutu oyepe no salemi osala bene miso okomisa JB okoma mise mo ya simandaku bibeta betaka na kitunaka wana na selo yo na carrière onyoso jiba salo zo benge musicien simandaku aza artiste ya danger aza artiste lelo basal neti ba ING arena o confiance zo beta jibe soki aye ko beta wana jiba okabola ba biete ba fanatique ya jibe baza tala ebele na poto o bazaka dans nzala ya jibe mais Batuma il doit retirer ses paroles. Il doit respecter JB. JB, ce n'est pas ton ami. Kofi, ce n'est pas ton ami. Kofi, c'est une légende. Il faut attaquer ses billets. JB, c'est un leader. Mais là, on dit le boxer. Est-ce que Maramoko Bunde Bandi non? Je vais même le boxer. Il est mal éduqué. Il va jouer avec JB. Dis, mais fais attention. C'est un bandit. Pas de refi, c'est calmé. Dosa place soyo. Non, monsieur, filmer de chambre. Attention, filmer de chambre. JB, c'est un leader. JB, il a commencé sa musique. On n'a pas donné les chances. Comment soutenir l'aventurier à la musique? Non, qui l'a aventurier? JB est un musicien de carrière. Il a joué un salle mythique comme Olympia, comme Zénith de Paris. Il a fait le featuring avec Papa Wemba. Comme il est grand, il est légende. Il a joué en Bercy. C'était JB. Ce monsieur était là. C'est un bandit.
Oh, je veux bien le boxer, mais c'est fait avec JB. Tu dois retirer ça. Yo, on a JB, on va dire que Tomboka boy. Je dis, monsieur, ce monsieur, c'est un bandit. On dit, Balouba, va mériter à ta côté de pays. Balouba. Mais yo, pourquoi tu sous la Balouba? Non. Mais JB, attends, sa carrière. Il peut comparer JB avec Wara. Wara, il chante de deuxième voix. JB chante le luth. JB peut chanter Papa Wemba. Il peut chanter Taplay. Il peut chanter Madjilo. Mais Wara, il peut pas chanter Madjilo. Mais pour toi, est-ce que quand tu regardes JB, est-ce que JB a ça le même JB? Les choses là de l'Europe, JB, il signe pas de contrat de 10 000 $, de 20 000 €. JB, c'est un icône. Il signe des contrats de 100 000 €. Il donne sa musique la valeur. Il n'est pas un petit monsieur. C'est un grand monsieur. C'est un grand artiste au niveau de l'Afrique. Lui, il cartonne. Il a fait des albums de succès. Mais Ken Alobi, c'est gars à Koufa na souci à Poto. Papa Mara. Otika Sega Pele. Rio Bazo pour la wana. Otika Rio via Rio le qui na Poto. Ah, la stabilité. Via ça l'endroit bien. Qui met ça va bien le Ken. Même Roger Emel le qui na vivre. Roger Emel. Mouled, le qui na vivre la Poto. Ça veut dire que yo, maman JB na ma. Donc Ken ba musicien JB ba otanga ba Poto ba l'équipe. On dit que tous ça ba responsable à minene. Il faut opérer sa parole moko asilisi mususu asilisi. Mais bino ne bozo de des autres bolino wana bozo c'est calme. Donc on a mon c'est bon. Il faut quand même connaître. Ce qui ozo sangana voyou à boye. En tout cas mbalasi matoko ça l'émission na imbécile à boye plateforme. Mais Ken yope kofinga muninga bandi voyou Moutou a sa parent, sa responsable, devant les gens comme ça, et puis tu es Muninga mais tout ça le plateau, tu as dit pour la émission. Comme ça, comme ça, il peut jurer JB c'est un grand leader, JB c'est un légende. Kofi c'est un légende. Il ne peut pas dénigrer ces gens-là. Ils ont joué dans les salles, plus ou moins 80 000 places, stade des martyrs. Ils ont redoublé. C'est la mais Ken Piana yo pe kozongisa lisu makambo akala we c'est le cas et si tu enterra yango il faut na kabela mbongo par rapport à la sala tedi alakin et de shunga alakin alakin akitaki na brasa mtako zo tatine boko tout ça l'information tout ils allaient à la minute à la seconde bon donc là il habité mais tout capté déjà parce qu'hier il m'avait agressé là ça innocent la salle de l'autre côté dans la train il m'a agressé c'est une infraction grave il faut la poto article moi comment la France les amis Moutou Abundara la métro liberté et ça Abundara la train et ça 216 ça place était où en prison 13 code du code la kanga qui a essayé de jouer dans garde à vue et pas bande de relation sur congolais la justice article 216-13 du code pénal voilà papa Lianza bino pena na comprendre bino ba congolais émission ce qui te ça les photos la vérité ça ouais ranson wengel le londe de kapé muninga parce que yo fali anyokoli wenge papa na bana anyokoli wenge makasi de la forêt à ça la résistance de la forêt à ça la que wenge kufate muninga zola muka yo zola mukate jiba lingi comme mais tant ma fali anyokoli wenge ça veut dire pour na yo faire azaki na place te pendant que fali azoyokola faire azongeli place kala mingi te faire ndazo faire ndé quand même il te féliciter mais dans génération ya ba vie ouais ensemble le to ko comparer ouais na jibete ouais leki jibe musika ouais aleki jibe wana selo yo aleki jibe la nini lelo aleki jibe lelo na ba vitesse ya makambo nyos lelo weka auti ko beti so ba sala ba play a craquer auti Adidas Arena yango neza so le 18 octobre
Pacho otala makelele ya buzu. Ok no comparer Wera na Jibe na koyemba boy. On tape na Jiba yemba boy Wera yemba. Jibe voit Koufat. Il a chanté les chansons comme le fruit là, comme de 48 de Jérôme Moulumba. Il a chanté les chansons comme BS de Game. Des chansons Omba. Une chanson, oh, ils ont des chansons prophétiques. Ils ont big sabatou. Ils ont massé dans la difficulté. Mais ouais, il a chanté Kati dans l'embiote. Kati. Pacho, omani Wera, ata oboyi. La deuxième voix, la voix à Jibete. Coco de Saouer à la Jibete parce que c'est ma camarade, papa. Voix à Jibete, c'est Koufa. Et Koufa, voix à Koufa. Ma ça Jibete, ma personne c'est Jibete Zénith. A Kokoyen Banenga Yembana. Et bon, on a concert, à la téléphone aux Alaracuna. Voix Koufa, papa. Ouais, la ville, j'y vais mettre un concert à $300, $400. Oui, chaque dimanche. À Kaka Kinshasa. Là, c'est à Côte d'Ivoire. Ah, Kaka Kuna. Kaka Kuna. Bazoya porte makambo bazala pour parler bazoya Jacques Awele de Banza Babel Bukasa bazo composer makambo za bien Omoni ba des de mbela bayebi baka Jacques Awele bayebi Zela makambo za bien Bacho zo mikili Bacho omoni bino makambo bosalaka pona boboti bana basite mutu neti na ko soutenir Kofi na ko soutenir Kofi na ko soutenir Jibete parce que basali ni weekend ya basi ba misapi na baja ba never ba 13 ans yo ko soutenir mutu basali mwana nsuka Jiba chaye musapite aza déjà ma chère na bien mwana nsuka wana yaki ma chère yaki minette mwana nsuka oya banda okesa ya Jibe mwana mukele lo bengi ma chère olingo zongo sa sous dossier ngo zonga na yes ko zonga makambo ya salité tozona elengi oza que vena so faire bêtir le 6 Jibe a préparé tourner Europe a eu des États-Unis ça lui plaît a bêti tout le continent plaît mais il y a quelqu'un qui a makambo salité ngaya ngo mwana tsuka c'est quoi ces aventures c'est quoi cette histoire de dénigrer Jibe comme ça obi ma benyo soto sala na se e futa ma mwana petit bacha mwana tsuka misa yo ko bota mwana na yo basale makambo Jibe sala mwana tsuka basale makambo Kofi asala Sandalina na bien Sandalina mais Sandalina na Kofi likambango pezaka ni toyoka ka Sandalina ken yo muto zaka na Sandalina butu pe moi depuis ba Kinshasa mais quand on bête la biso moi histoire en moi muke ezalaka vraiment le boni regreta bazemi ya Jibe combien zo papa encore ça Sandalina c'est un sorcier ozana akima moko te Sandalina yeye ndoko bimalena gote ba so ba la gote parce que Sandalina no na Goche mascotte tiko kotsa goche na ba bêtise goche bimana sanda te tiko kotsa goche na ba bêtise botika jiba fanda botika mukula fanda bazo kotsa la fila kamba problème ko basi ba ngam se utaki na ngona ba côté ko sanda anotama sanda kuna bimaka na batu na ye botika jiba fanda na lesi ken côté continuer na ko expliquer biso likambo oyo lobi ya Sandalina kolongola bazemi ya Jibe ya Kofi mais à sala ba émission na Kinshasa so eza ba émission faut bakanga bakanga rete pourquoi batinde la sanga asenga Jibe ke kende na justice to kende ko samba bakatela ba mabeo ba Jibe basali na ba vient na biso ko kanga ba danseuse na ba chambre yo pe no fande tangue un parent responsable pas za pe na parent irresponsable c'est monsieur que tu vois c'est un parent irresponsable donc Pacho yo oza irresponsable a des responsabilités à gérer foyer est-ce que vous avez vu Kofi à recesser ma danseuse dans la chambre mais tu as vu Jibe entièrement solide na moi souka c'est quoi cette histoire c'est quoi cette aventure tu viens à la télé pour dénigrer un parent élitaire c'est pas bien non c'est un makambo le côté au salon c'est un mensonge papa li omibengaka molobeli ya bamama mais oza molobeli ya bamama ya bolole keni ngala kopermettre ote okoma na bapoint wana parce que oyebi histoire ya mwana ntuka na Jibe soki Jibe akenda kopesa mwana ntuka ndako na limité c'était grâce à moi les émissions que je faisais c'était grâce à moi tant on a salaka ba émission
Mutambata Masalaka ministre de la justice ayamba mona tukana na grâce na ngai colonel Mimi alekaka na émission na nga batebele ba yebi pourquoi pas bon mamoto non mais voilà grâce à émission na ngai na yamba histoire wana na yamba mona tuka plusieurs fois na ba live eloko nini o pacho so défendre mais pourquoi yo le balanga ke oza molobela ba maman ndenge nini o soutenir azo wanga na ba réalité obiso tout toyebi eza opinion na ye yeso pesa opinion na ye toza na kati ya débat tozo débat mutu na mutu azana na place na ye azana libre d'expression voilà merci mutu nyonso aza libre voilà mais sikoyo yo ndenge nini ozolinga to ndima kote na yo to boya kote ya pacho émission bandaki malamu mais keno komo mema déso vérité soki mutu soki to telemela makambo ya vérité ozolo bato rolo ya vérité vérité ozolo beza yango leta propos ya JB wana ba vérité na musozo teni mais lui aussi aza libre musique papa we mbatia akufa likolo scène parce que ayeba musala neza musique je bazwa ba vie ya bana batarde bisi ba musicien na ba vivre bien te il faut to lo ba vérité bino batabatia lelo jiba na facilité au kabela bino mbongo un sourire kabela ken ba rio ba souffrir ba chidel ba souffrir mais toi fa vivre bien tu le verras bien jiba apesa ba misala to valeur ba beta chaque semaine conseil privé ya orchestre mobimba bato ba kufa kaka na mbasu na malade ba kolokaka na mbasu est-ce que eza bondoki to bango wapi nasenga jiba kende na église depuis kala wana va bato kutu bakufa na asenga révélation zo mona bato bazo kende belé kende église mbangu azeliti mulongo ya bato kende to ki susu awa bon il faut na vérifier que métro pe akufi métro Ken bien. Chers amis, bozolanda biso continuez à partager le biso live. Oyo, continuez à commenter parce que tous en a débat. Olota ki asali. Oloti roger ngandu mabelo bi. Ser nanga poli lumba. Fofel biso mbata oncle fatika bisa. Oloti roger ngandu ma. Oloti asali. Batie na kati ya liboka. Siko papa shega sifika nzete ya liboka. Alinga tuta. Mawa. Wala uzongi na nzembo ayeba motute liboka. Uzongi na nzembo wana. Liboka. Liboka ya munene. Neti mzungu ya fufu wano balamba na bakachachi. Batia roger ngandu na kati. Ken. Wala ndoto lotaki. Et puis na ndoto ngo suka endeni. Te mwana asili sango ezate po. Awa soko zolobela muluba, yeso muluba. Pacho refite zonga koto na yo. Est-ce que vous êtes d'accord na ndoto ya Ken Piana? Kolota ke amoni Roger Ngandu balimba tutai. Muto alota ka ndoto ko za la pesa za sorcier. Jiba sambela makasi. Donc Ken azando. Jiba za catholique sambela ka makasi. Je vous salue Marie, prenez les gars, c'est avec vous, c'est avec vous. Assemblez là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon conscience à la labino, à la peine, yo. Jibe absomba 150 kits à pesa na l'église catholique. Absomba 150 kits à pesa na passer. Azamuta catholique. Quel azana ndoki. Parce que ndoki va passer Jibe na bandal. Oh, na sima maïsaf. Parce que quand 5 jours de défense à Kimaki, yango marqué. Ken, c'est vrai bakango kindoki na bandal. Okima yango koma contre Jibe. Bon, tout ça la aboye. Biso lelo soko lingi to sukia wa lobby comme to kuta na église. Bachela biso na nuba maboko. Nga bachela nga liboko. Ba fanza nga bachela liboko, bachela loboko bacha pacho. Totala nani ya kokuya. Po pacho de pas botama akima ba pasteur we bien. Lobby comme ezala occasion to kuta na pa pasteur Emery. Yo moko opesa nga raison. Yo moko place oza opesa nga raison. Ken Piana bokola na pacho RFI bo mwana boyebani ba famille. Est-ce que ko betela biso lisolo moko bo le kana bo mwana na bino oyo biso to yebite ozal kwa mauvais souvenir no de papa. Non, na ndenge mauvais souvenir. Na ndenge ya mauvais souvenir. To banda musala na biso. En tout cas, tu kota parquet. Tu sala 4 jours, tu kota parquet bakanga biso. Yo na pacho. Élévation ezoya mais
diable pe akotaki tokota bakanga biso na kasho moko pa mon frère na ville avant tokende parquet tokota kasho moko omoni bamiyibi oyo pena ya ville bayibaka na zando bayibaka pena bacriminel yana oyo bakangaka na ville biso siko tofanda na bango kasho moko na kati ya prison na kasho wana bakanga biso ngai na pacho bato wana soki baomela bangi bazwe bambuma ya bangi bazopesa ngai na pacho bazwa bambuma ya bangi ebele ale fongola munoko soko po bato bapake tala bato minene fongola munoko baomelisa bino bambuma diaba otefuni bazwi mai bapesi yo omeli bangi ya komela yango nde apartir wana obandela omeli bangi ya komela pacho amela yango bape na mela yango eza yo toninga ba mauvais souvenir oyo tokutana continue nazoyoka we ozo comprendre ouais donc nakoloba eza mauvais souvenir ya munene parce que tokenda ti bapelo ekangisa biso eloni ekangisa bino tokenda na ministère ya affaires sociales ngai na pacho na aji tozala nango wana pomona mboka na biso eza mboka moko boye biso tosibir bapasi tozalaka na tele wana bozalaka na baaji biso na pacho wana toza na ba 15 ans ba 15 ans tozala na baaji ya mike ni mandefu tokenda na ministère ya affaires sociales ka ndenge tosimbaka telefone eza na caméra telefone nango uta Londres babenga biso ba rebelle toye ko exploser ministère bakumba biso neti ba rebelle nayebi te so epacho se souvenaka na eloko wana pacho refes koza suna idée wana ayebiango ya histoire pe na yebisa mtakangisa biso ingeli photo ayi ministre na mama secrétaire wapi mboka na biso kongo ifo ba revoir yango makambo ebele ya siko age na biso ya bomwana wana 15 ans tozoyeba te siko tosali nini tosali neti nini oyo baka yaya tozobetama neti banyama na kati ya kasho wana sikoyo tosala 4 jours avant tokende parquet soko oki toilette ifo sala kaka na kati ya kasho na kati boza na liberté ya masuba bokende libanda te libumu eleka yo nyonso na kati tala babiloko oyo epasaka na bamboka na biso wana eza parmi ba mauvais souvenir oyo nga ebongo soki bolimbolia bo bandeko malibanda to bandolia ka se place 4 jours osokola te bolia te olia na ndenge nini solo olia na ndenge pacho refite za pe côté na yo mauvais souvenir nini komela yo ensemble na Ken Piana parce que tout à l'heure il vient nous dire que à kolana yo ensemble mauvais souvenir za wera ninga kangisa ngai ba milenga ngai mauvais souvenir na pat na ya pe na zali kela taba ya pour ngai kela ya fungoli grenade kakola bimi babalu kelinga pour que na mon impression comme vraiment luka pe kene Chantini pa yaki gouverneur Chantini ngobila bimisa afuta magisa $10,000 atinda basoda ba bifo mutu wana donc olinga na fana na prison bayelanga damage mutu na kosi na mutu aner bakangi ayina damage to lianga si papa omoninga mwana mukeo be moi lobe po mama akena isa absolument moko boye personnel alobaka ni akotala biso ezaka c'était vendredi pour to bimata to kina parquet to bimate mama akena ile so fufuna pondu la Thompson na ba shoda abini na otala bino boye bolia kaka mais lobi ko bima papa na nga ye samedi ba sambisier e ba sambisier quand mama akena lobaki samedi to bima avec ko bima na bino mbali na mona boye makam na bino ezokende skoli boso quand nga lobaki élévation makambo ye kosala nini muna moto to ko avancer mais bato bazaki liboso na biso te ba feza kaki ba fi na biso mais ba fungola biso motema te biso na moni ken na ngala ken to passer moment difficile est-ce la banani ba isaki mayo azaka jouer c'était azaka saper azolanda nani jo nani papi seben na convenant comme journaliste gabana dara musicien nga gabana basele musicien ngai yena nanyo Shalipaka na nanyo yo ba musicien nga Shalipaka melaka dia ba orchestre na makelele kuna nani yo lega gigola azaka musicien comme ça musicien ngai afabo le nettoyer le pango ba nettoyer le pango
papa na so pesa $100 mbongo tu papa paka ça la wenze so mama tungulo so mama nini tomata mbuma so mama ndembi paka mtazo la paka aya na chasser ya noir a tient assez bala mini ko kilo ngombe so ko yambi bien te oliate paka pesa nga musuni monga ngombe kopo boya ya ndonda ye moko ba msudu a tient assez il faut yemba bien ba kata makela ke na nga mbongo tu ya pont il faut que no senga ba pesa paka mbongo paka on comme les vezenga alota ma lichette paka ngoma Charlie na kama comme musicien Charlie Mbonda bon ça veut dire que bateau la biso ba comprendre biso to passer ba moment ko ya passe et donc Blaise Wanga Soleil Wanga bon c'est le foufou azui Blaise Wanga Soleil Wanga ça bon c'est da raga au filet Kevin Kaswa Kofi RTG a bongi c'est les plus mabilo biso zakara sala biso bon j'ai na waza azobo peut espace mais ngala balo sombe émission ngala balo sombe émission kena ko landanga Jean-Fils ya ko landanga Bekisa ya ko landanga mais bato ba bumba mona passe autre ra mille ngala kena tout le monde mais c'est quand il faut la biso coup de pouce après ça chance de donner la série va marcher tout nous la série va bon pas wa belo so quel numéro ça va dans tout et ça le numéro wa belo m'tapé ça biso oui wa belo rango ve wa belo biso wa belo a changer wa belo rango a changer ba téléphone ba numéro na ye wa za la ya Vodacom ma pesa pacho ya Airtel a fait sanga ba numéro na biso ba to yebela biso na Congo za ba numéro za ya wa belo ya Chadiran wa belo rango pe à son âme ça va même comme roi aso ba mbongo nini la sunga biso mais loko moko na senga na ndeko na pacho parce que toza awa boni to pesa na ba conseil ouais pesa et conseil pe na biso bato omoni pacho kotala ga mabete tala ga mwa bolam o papa wana quand même azalaki ko pesa biso atato yebana moni déjà muto ala kisoka ko pêcher muto wana na conseil c'est comme Zakara uta Canada aya to faire marketing Zakara pesa nga 2 polo atanga yi pesa nga karabel nga 2 polo ti polo mo na pesa ken abina ngai mana tsheba utaka France ya panga 2 polo bino apena 2 polo ngala ken toza na famille na Brazzaville toza na ndeko na Brazzaville toza na ba fanatique na Brazzaville to kenanga na ken na Brazzaville to représenter Zakari to sala mbong to sala plein et tigala sala maté Francis ka konde père son âme atuni boza na kisi boza ndeni Mark Tabazanga cameraman na Kalal Kini est-ce que ça va me connaître ça j'ai na oja sala mode max oh Miguel Nyema to biso alors ma pousu so no kanga bakamundele beso zaka ndeni to bayeba na kate oh nani oh soki nani Junior Loué to yebaki batwana te oh soki David Mombele to yebasa ba uta kate ba biso déjà to sala ka succès na TV siko bango no ba yina chance loko pamba ya direct au fongoli vidéo bandi ko loba ba so manquer biso wa biso mako siko pacho sanga bi matadi ke bala posa posa l'émission to kende pa matadi ki bala gratongo azana besoin répondre le pasteur mo bazara boudé na to kuta na cimetière ya David Matadi Kibala kiti mo apembezana jomo alali kota jongo alali boy David Mombele ndani yayo alali na cimetière boy okuta David Mombele na cimetière ya David Matadi Kibala batebele ba signataire donc à l'époque déjà tout le David Mombele abandade ya ko simba ba qui c'est pas David Mombele David Makasi Tala David Mombela ye poto na mbongo ya escroquerie pena ya nganga o babenga agiste katanga. Wabete frappe ya kwa kimamba. David Mombele escroquer nganga. Mbongo wana ya Mombela David Mombele so na ko sala le kalome. Na on sera agiste katanga ngona bengi comme ça. Basa débat. Mbongo ye la poto eza mbongo. Mutu moko azalaki na besoin. Il y a porte-monnaie magique. Comme David Mombela yambaka jise katanga, na émission na ataka numéro na ye. Fallait passer la mutuana porte-monnaie magique. Sko mutuana a solo là, ya kanisa solo na jise katanga, o ka swara David Mombele. Asenga ye ba discuter ba soka na $2,500. Era tindi. Jongo ba yo pesa numéro jise katanga, bengi jise katanga keno na tinda kimbongo. Ezalaki yote mutu to sola jise katanga bengi David Mombele komi ba débat David azo avion benda yango yaka ko banzela kata yango yaki Maroc, Turquie, Grèce asa signataire ah bon
Mais est-ce que makambo solo boso banga teke David Mombela yela yo soko za papa David Mombela c'est comme journaliste zanga pas tuerefi muta tindela nga goto mascotte ala Maroc yo mto memaka e émission ya liboso ça na vie na asala na papa Wemba ngam na sala émission na 5 bon na moni déjà connaît deuxième émission na la coste Sarah Tola sur la Simba télévision émission liboso nga eza ken piana te ngai nde mutu nde na commissaire journaliste yende pacho ongane na BBC na théâtre zela siko tokende clair pacho azwaka Saratola na lupango moko baosala théâtre pacho basali échange ya banimero na Saratola pacho abengisa na hôtel place ozwa tourner bémission pas docteur Hakim pacho alingaki alia le même jour yabi eso kipalia yo pacho yo linga la Saratolaaki rendez-vous ya aliae okopanda pacho arrivé pour Saratola ngo ngasiko na ayesko akuti baloration basala bémission monde bamanike basala nde a proposer nde na nde to salde be change ba numéro to ke kokuta na lobby nango na Saratola na Kasavu Saratola elinga lisolo soki na ko banda koteka ye ayoka nga so soni te po mutu abengisaki po alia ye mais le même jour yango na ebite soki pacho aliaki et docteur Hakim atida apesa Sara Mbongo akendo so basoso asombi soso bakoti chambre docteur Hakim mais ke makambo yo pe ka mutu yako lo baka migeniema azolia Saratola na miso na yo na veranda yo mutu lo baka ngo a répondre ngo aboyango na balcon ouais tanga utangola ouais ndenge mo pe docteur Hakim apesa astindi soso soki ye na docteur Hakim balia soso na chambre te ayo commenter ayo démentir yango oh papa lobby merci beaucoup chers amis na Monique. Nous arrivons presque à la fin. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ken Pateka Karine. Ateka Karine. Ken Yopoteka Karine. Ateka Ewap. Jimbela. Jimbela oye moko soif leki ye na ba abima na ba danseuse nyonso héritier na ba na nyonso ba yemba ke pa héritier. Wana ezam ngeske daba na fia na yemba ke pa héritier na o longwe pa héritier tseke nga mutu na teka pa Jimbela. Voilà, donc on continue le débat, chers amis. Je tiens à vous signaler que nous arrivons presque à la fin. Yako Sabino, merci beaucoup. Na partage oyo pour partager et puis na commentaire na bino pour na débat oyo tozalaki nango na des journalistes à munene ya mboka na biso oyo bazalaki liboso ya molobeli ya ba mama. Merci vraiment à toute femme congolaise oyo bazui mokano ya ko partager pe ya ko liker pe ya ko panza vidéo. Ngai na bino tokokuta na bino na mikolo koya. Merci beaucoup. Merci Ken Piana Makizembe. Merci Pacho. Ina museki ndingu alongwa la vie affaire. Alongwa mama nomba ba vinde mo kita. Ba golo ba imo. Les 20 tout ba golo nyoso. Président biso Sambodo président comme la ville. Président na biso Peke la mort na pesi mbote belé. Merci na ba goloise mama goloise nyoso ya Belgique partout le monde. Pacho refima malela kitoko mama Congo na pesi mbote. Merci. Nous arrivons presque à la fin. Wana ya ko Sabino. Bye bye. Merci. Merci.